mukolo munene boye pétition mukolo munene boye pétition ezo salama lelo nde bazo délibérer lelo eza likambo ya nani ya prophète Abal na Eli au salama lelo tokoyeba nani aza na nzambe. Merci. Ba politicien belé misale sili, il faut bazonga ba chayer, misale sili. Pourquoi nga na bona nga kozala député na bona ngai? Dans le 2023 tu rejoins l'hémicycle. Nga na député te. Nga na la base nde to abo. Base nde important, même yeso azaki na base. Sika mabundu bayo. Mabunda kende malamu. Aza mwasi oyo to yambaki pena na respect que non, aza maman ko travailler peu bien. Pour exemple la liboso maman aza na parler du peuple. Mais maman a baby tout. To pese ka bayo. Bagi distrait, bagi te. Kabila ko. Merci honorable. Naza concentré parce que les événements. Merci honorable. Le loro moko mutumoko, même moi-même je ne m'attendais pas à ça. Félix Azan Koir. Merci honorable. Merci. C'était l'honorable Daniel Safou. Biso tosi toyoki ke tata ilukamba asi a démissionné na ye mutu abangisa biso te bok déjà ici esimbi Tango Charles Mwando Simba paix à son âme Mwando Simba tango banomaka informateur Muzitu ayaka ko simer responsabilité te tango pona nini Muzitu a démissionné Muzitu a contresigné tango banomaka Charles Mwando. Non, c'est faux. Mbote mingi bandeko ya ONGDC de TV tozali liboso ya palais du peuple ndenge boyebi le londe ezali le 10 ndenge le président Mbosso Kodiankwanga a bengisaki ba députés nationaux baya lelo po ete voter salama concernant nouveau bureau parce que c'est prévu na pétition bandeko na biso bakotisaki que le bureau ya mwana mboka Janine Mabunda faut koya donc va renforcer la police parce que mardi awa ezalaki benda bika entre ba militants to kozwa réaction ba militants et puis to kozwa réaction bandeko moko na moko bazali na katina oesika lelo ezali jeudi le 10 avril toye liboso ya hémicycle à Palais du Peuple donc lelo ezali journée décisive parce que bengisaki ba députés nationaux lelo muna mutako pesa point de vue na ce qui se passe aujourd'hui boyebi que depuis discours à chef de l'État bokonzamboka alakaki kazo nommé informateur ba imboka mosusu ba ko telemela discours à chef de l'État et puis na likambo ezoleka na kati ya assemblée nationale Palais du Peuple. Mais la journaliste. La journaliste. Oui, consisté à l'événement. La journaliste, papa. La journaliste. Mukolo munene boye pétition. Mukolo munene boye pétition ezo salama. Lelo nde bazo délibérer. Lelo eza likambo ya nani ya prophète Abal na Eli au salama lelo. Tokoyeba nani aza na nzambe. Dossier non la justice soki boni. Ngala na dossier la justice te pouvoir oyo na dossier la justice. Merci Israël. Toi, on a état de droit. Fatia a saligé, soko zana raison au vandi. Soko zana tort, bakangio. Mbala liboso ko kendo, la kipe moi sinon na kena zoya. Liboso zaki so kyo goyate. Tala dossier wana. To vandi boy basambi singa bakomi pe map. Mais ba ko tala bo même au PG ata magistrat moni mabena ngata. Na la problème na mutute. Iboke za ya biso. Il paraît-il que Nia Jafra Branham a quitté la Guillaume na parquet. Na lobby na yo, plus blanc que la neige. Na iba mbonga mutute. Fachi alaki si congolais qui ont gagné vie sans cause amuibi. Et ça l'exhibition. Merci. Ba politicien belé misale sili, il faut bazonga ba chayer, misale sili. Pourquoi nga na bona nga kozala député na bona ngai. Dans le 2023 tu rejoins l'hémicycle. Nga na député te. Nga na la base nde to abo. Base n'est important, même Yeso azaki na base. Yeso azaki na ba Pierre ba Jean base na ye. La base. Merci. Ngala ko ta député pona ça. Yeb sala ko ba député pona ça. Pona tia siko awa policier koma po masa ba mona ngeko ba problème. Tala ndenge to va na biso. Allez. Ngala muta batu shaira kala. Plus blanc que la neige. Ngala muta moto shaira na tega pétrole mai tala batu nga bango. Yo comme ça la ba français milaina kabwana ba. Merci Israël. C'était Israël Mutombo. Merci. Na zape na question sangu. Na pesika mabundu bayo. Mabunda kende malamu.
aza mwasi oyo toyambaki mpena na respect ke non aza mama ko travailler pe bien po eza mbala liboso mama azala na palais du peuple mais mama abebisi tout topesi eka bayo. Merci beaucoup. Bamba mabe lelo toye ko soutenir ba député o ba zone de conscience pendant des ans ba travail pour l'intérêt peuple té siko ba tali ba lobby té pour la nation to roteka mboka té to travail net ba sale pétition toye ko soutenir bango lelo ba ko sa bureau mabunda officiellement pour samedi tozo informateur semaine wana premier ministre a démissionné. Ce qui premier ministre a démissionné va continuer motion pour démissionner ensemble. Tous à la calme, Makamwebele ezoeme na zob sabino oye ezoya awa eza filmé au moment na Rana TV yango ezosala tata informateur tata gouvernement keba ba gouvernement 25 ministres. Bamba mabebo za na bino calme. Merci. Peuple tozali liboso parler du peuple. Ba vie a partagé to tuko joa ndeko na biso Israël Mutombo, tozu pe population base ya UDPS, lelo ezali lelo place wapi makambo ko sala mana parler du peuple e ko zala historique pour mboka na biso. To moni pe mvuluzi mwana Simoki Mbangu yembe na ye Daniel Safu muto autant président de la République ayambi ba député ma bendi pembeni dans 6 minutes à lobby. Honorable Mbote. Avec beaucoup de respect, aux autres dans la Kati, un mot pour la population important qui est à Yokanine. Kabila Koyi. Bagi distrait, Kabila Koyi. Merci honorable. Nous avons concentré parce que les événements. Merci honorable. Même moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Félix Azan Koyi. Merci honorable. Merci. C'était l'honorable Daniel Safou. Mon amboka mbote. Mbote ndego. Tomoni présence na yo awa liboso a parler du peuple lelo ezalini. Lelo eza manifestation tozo talandenge bandeko bazo justifier devant le peuple congolais. Merci. Donc ba vie eza partagé ndenge toyebisa bino. Mon amboka mbote. Tomoni liboso a parler du peuple problème ni eza. Bon, toyebi que lelo eza jour oyo ba député bazo le kana vote. Il y a pétition ici pour le bureau de l'Assemblée nationale. La pétition est contre Janine Magunda na Batonaye Nyonso. Il y a un accompagné par les députés Nabiso. Tout le monde a voté après séance na bango de Tokolon Nabiso. Mais c'est que nous bon, tu es calmement pour accompagner les députés Nabiso. Mais ça nous étonne de voir que il y a des chats de combat comme si tout le monde est là. Se poser des questions. Ce sont des actes antidémocratiques. Ce sont des actes antidémocratiques. On se demande pourquoi ces choses, leur présence ici nous étonne. Pour éviter de c'est pourquoi tout ça n'a pas terminé. Merci. Wana beaucoup mona ezali bande konabiso ya IDPS. Bango wana baye babere vert baye ko accompagner bande kona bango ya ba députés nationaux lelo parce que ezali pétition de gozala awa voter donc ndenge tolobaki après discours à chef de l'État Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi le président de la République a promis qu'il faut nommer un formateur Assemblée nationale crise ezali bato moko na moko ko pesa biyano nae na makambo ezoleka lelo à travers la ville province de Kinshasa. Ndeko Mbote. Tout le monde a pas du peuple, problème des alliés. Awa, mukolo lelo eza pour na traitement ya ba pétition ou ba déposer contre Mabunda. Nde mukolo lelo ya suka pe kwa ko ya libela na misu na ye il faut ba ko isaye. Bon soki ba été. Bon, soki bango ba yete, ça ne pose pas un problème parce que mukolo ba ko isaka Jean-Marc azalaka na katite. Balobi bande ko IDPS ba ko linga ke mwana mboka Jean-Marc Abundu azonga na place wana président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vrai? Non, là ce sont les députés qui vont les décider. Nous sommes dans la démocratie, c'est la loi de la majorité. Si la majorité tient bon pour que Jean-Marc puisse être notre souhait à nous, de l'IDPS, nous voulons que nous puissions chapeauter cette institution-là, l'Assemblée nationale. Merci.
ba vie eza partagé ndenge toyebisaki bino tozali en direct donc toza na Kinshasa liboso a Palais du Peuple na boulevard Triomphal et yindi ba renforcer Maya Moto la police et Bakisami Mouebele parce que lelo ezali les 10 na 10h makamozo bana na kati ya salle. Est-ce que biwa mabunde koko ya lelo toko zelango via ba 15h nde toko pesa bino yano mona mboka mbote mbote monsieur le journaliste awa yo osani awa toza na esengo ya koya komona ndenge slogan eloba mabunda dégage lelo toyo komona ndenge mabunda azokende azotika ensemble na maboko ya ba vrai congolais oyo baza na souhait ya kosalela peuple congolais musala na boso po mabunda. Bon, merci, ndeko journaliste, mais vous savez, bino na biso, peuple mokil mobimba, bayebi, blocage ya mboko yo, eza seme na ndakwa munene Mobutu atikela biso yo, babengi palais du peuple, mais lelo komi palais ya bagangistani moko boye, basali kriki na bango pona ko soutenir soi-disant autorité morale na bango, oya noma bango acha bango wana po basaka bentere na ye. Mais bino mo bomoni balobi mbwa sumbwa ndenge confusion côté babaka okoyi ba 9 jours mais 10e melaka nsambe osalaka na bango me balingaka ote lelo ba dénoncer ngo ba démontrer ngo face au monde lelo to na posa Janine Mabunda bureau na yo wana ekweya et bongo toke na élection ya sika po toluka ba nouveau déjà bobo kamba assemblée nationale pour l'intérêt ya mboka vision ya mbula matadi président de la République de Saint-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Le président de la République a nommé informateur a violé la constitution, toi violé la constitution. Ah, nomination ya informateur eza constitutionnel. Ilu kamba nde mutu oyo mokonzi ya mboka anomaki par violation intentionnelle. C'est-à-dire a violaki yango na intérêt ya biso peuple congolais. C'est-à-dire eza pe bandimi yango pe na constitution na biso moko. Na yango tozo pe sa message na monde mobimba mokili mobimba communauté internationale tant que nationale, il faut que monsieur Ilunga se respecte, qu'il doit donner sa démission auprès du président de la République. Na yango boyko démissionner. Mais ce qu'a boyko démissionner pour déjà ils a déjà repanzama. Ce qu'informateur a quoi déjà il Kambaza tombé, mais Aza papa mukolo moko que je connais beaucoup qui se respecte. Azana bana, alingi na bana nae balia, bana nae bavanda bien. Na yango biso tosi toyoki ke tata ilukamba asi a démissionné nae. Mutu abangi sabiso te. Bog déjà ici est Simbi. Je pense que beaucoup de monde a vu ça partagé. Bon, toye pour tozali na posa ya ko soutenir ba député ou ba signer qui pétition na bango. Calcul na biso ezali ete sengeli mabunda a dégagé. Alors toyoka ki mikolo elekaki ke ba mekaki un peu ko sala ba résistance banene. Yango na to bibiso moko peuple sengeli to kota makambo ngo pe to ya ko simba ba député ya pétition. Merci. Merci beaucoup. Awa tozali liboso a parler du peuple. Ezali ki mona menso. Je pense que beaucoup mona ndenge bandeko bazo continuer koya, bandeko bazo continuer koloba. Peuple alingi départ ya mabunda. Peuple alingi départ malinga. Qui est honorable aloba, qui est honorable aloba. Mwana mboka pati malanga mbote. Oui, mbote mingi mwana mboka Julio. Awa yo sani lelo. Lelo ezali sombele suka bisanga bolobombo kabingbele. Tango nalobi ke leo nzelo ezali lelo. Lelo putulu ekomata makala makotikala. Pona nini nalobi boye. Ba Congo mani nyoso basangani comme un seul homme et longona ba vrai député. O ba lakisa solo ke baza ba nationaliste, o ba lakisa solo ke bazali ba congolais. Non ba prédateur, non ba imposteur, non ba occupant, non des nationalités douteuses, des vrais Congolais qui sont réunis comme un seul homme. Étant que les députés nationaux, les représentants du peuple, bah lobby que les lots bazako quoi sa bureau, il y a Janine Mabunda, bureau oyo kambama qui avec beaucoup d'irrégularités, bureau oyo et kambami avec toute une médiocrité. C'est la toute première fois depuis législative et banana Congo, mbala liboso toye ko découvrir bureau ya médiocrité modèle oyo. Oye kambami na mwana mboka Janine Mabunda et le mwana baninga na nyoso tu.
Pona nini ezali bureau médiocre ya liboso aboyi ko déposer rapport ya finance oyo ezalaki prévisible na mois d'avril ya mibale aboyi ko pesa opportunité na ba avantage na ba bénéfice ya ba député national au profit ya Kingakat ya misatu aboyi ko notifier ba membre ba cabinet na bango nyonso tu oba ko ingilo kati assemblée nationale ya 4e mwana mboka Mabunda aboya ko pesa accès na ba loi ya baninga na ba député eleka oyo pour intérêt mboka entre autres Delice Sanga Christophe Lutundula professeur Nzoli honorable Élisée Bokumwana proposition ba loi nyonso basala mwana mboka Mabunda boya kolekisa yango au profit ya ba loi insanité ya ba loi oyo ezali pour intérêt kaka ya bango personnel entre autres ba loi oyo sakata minaku wala ba loi malamu pour Mabunda kolekisa ba internement Rosa Malonda wana biloko bato IDPS ba ko tika pétition samedi bureau assemblée nationale esala samedi te mwana mboka Janine Mabunda ko sala ndebo sambulu okata mboka biso Congo na kobiso ndeko Julio azui parler du peuple lokola ndaku aye oyo ndaku na yete oyo ezali palais ya ba peuple congolais a commission ngolo kwa résidence na personnel a parvenir ko kanga ba bureau nyonso akangeli biso ba bureau nyonso na service ya administration ya service ya courrier akangi yango akeko kanga tina njongo ike oyo même privé na ba député ko se soulager tela kibo sambulu o Mabunda ko salaka yango na to ba keno to ko kotisa kaka pétition ya biso samedi wana mwambilinga mbilinga salemaki mwambutu mutu elongola bidongolo miso bango batidela biso a pona se mettre trouble mais balonga ki te poza likambo ya Congo yango wana tambo mona yeke mwambutu mutu wana to yebaki na kopesa dossier na maboko mwana mboka Jean-Pierre Bemba na tombele mokako sola longonya abengi reporter adjoint alobi kende mba on pedi pepe kende ko réceptionner pétition wana o bana mboka ba ko sala pour intérêt mboka nde ya yaki a signer pe a réceptionner ngo nommé informateur bandeko ya FCC balobi mokonza mboka a violer constitution bango ba kende na stade de martyr ba mata likolo ya stade de martyr wana ti likolo na niveau asuka martyr batuna babele la baganga mokilomba au président Félix a violé constitution bango ba pesa biso article nini ya violé mokonza mboka tikali ko violer article te respecter article 78 alinéa 2 la constitution mboka va nommer informateur il faut premier ministre a démissionner Adolphe Muzito alobi yango et ça obligatoirement bon est-ce que tamo konja ko alobi ça a nommé déjà premier ministre il y avait nommé informateur, il faut premier ministre. Est-ce que Mokonza Mboka a nommé déjà informateur? Donc il a dit. Et ça n'a un inconvénient de mon côté. Et ça peut obligatoirement a nommé informateur si quoi avant premier ministre a démissionné. Na âge la premier ministre a démissionné, ça n'a aucun inconvénient. Et ça n'a une infraction mon côté. Ce qui est à l'objet qui est un inconvénient. Tango Charles Mwando Simba, paix à son âme Mwando Simba. Tango ba nommé informateur. Muzitu ayaka ko simer responsabilité te tango pona nini Muzitu a démissionné Muzitu a contresigné to manoma Charles Mwando non c'est faux badibanga tango ba uti ko nommer nani Tibala badibanga a démissionné badibanga démissionné te yeyi ba désordre salemaki ba botelo ba mituka ba bundisi ye mais bitumana ba garde na ye ba tika ko distraire biso bango ba na leçon ko pesa biso te fait cesser aux na leçon ko pesa ba Kongo na mboka ote. Ce qui est important pour nous, bon sangana Martin Fayulu, bon ça la opposition. Na tombeli bonne chance, bonne continuité dans l'opposition. Opposition de ceux qui ont sali yango et ko peso mayele maturité ya koyeba valeur ya peuple congolais. Félix, après avoir lutté pendant 37 ans, il a compris les souffrances des Congolais. Il a compris les sacrifices des Congolais. Ce n'est pas pour rien Thérèse Kapanga la côte Mabélé. Ce n'est pas pour rien Rossi Timanga la côte Mabélé. Ce n'est pas pour rien Liki Koulou la côte Mabélé. Ce n'est pas pour rien Oussa Ninga la côte Mabélé. Ce n'est pas pour rien Moko Kondo Etienne Tshisekedi. Fais de limiter heureuse mémoire à côte Mabélé pour la lutte. Félix a retiré la jamais qu'on crache pour la lutte à papa naïe. Jamais qu'on crache pour la maman Bakoufa. Bango ba yebi intérêt à peuple té. Yango bomona ki moko na bango ya député soit disant koko kio aleki na top konga lobio nous sommes les députés de Kabila. Oh Jésus Christ de Nazareth. Dans la kibo sambulu députés à peuple congolais à individu. C'est le peuple qui vote les députés et les députés sont là comme les représentants du peuple. Oh eza mandat l'été silaka et silaka oh eza mandat l'état botika ba ventir bokanisi bokotika na ngwendo pona libela botuna mobutu asala 32 ans sort na esuka wapi Moussa le père aye asali 3 ans en complicité
na baconglomérat des aventuriers bazobenga soi-disant fidèle oyo lelo bakoma fait cesse bakotisa mwana mboka Moussa Kabila na mabele lelo oyo Félix aye kolibere Congo balingi bafungola miso etaki bidongolo miso bahypocrite ya FCC bascribe bafarisien basadissayen babosana ke mwana nzambe esi aye bango bakondimaka ateke mwana nzambe aye mwana nzambe yo Félix aye kolibere Congo baboya balinga oyo ezali signe du temps oyo ezali signe du temps moto akotelemela yango aza te ekosalema yango moko na pete na kimia mpe na limemia lolo oyo bozomona bino moko sombele suka bisanga ndenge mabunda na biro na ye basa kokweya bavrai congolais nde bakozwa responsabilité ya kodirige ndako oyo bapesa yango na bahomme responsable mpe bajean compétent oyo bakozala na facilité ya kosala oyo ezali intérêt peuple mpe yango nde ekosalema mwana mboka Julio ndenge tozokende kaka boye yebake kokende na biso mbala moko ya changement ya Congo yango oyo yango nayebisi bakongolais nyonso kisalu mebanda. Merci tokobetela Fachi maboko Fachi aye na Congo mpona kolibere Congo wana ezalaki maloba mwana mboka Pati Malanga ezali première interview à chaud tozwi na palais du peuple tokozonga lisuba après midi après cérémonie.